innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi mbote pe bola muna rétro ya journal ya peuple pour na peuple tokofongola basangana biso ya lundi nde tolakisaki total sekibino ndenge chef de l'état a inauguré ku usine ya bakaro na commune ya Maluku pe mama Dorothée Kankolongo akabola ki bakute scolaire na commune ya Ngaliema pe total sekibino sunengeni des autres esalamaki na Isipa Chaumba. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à week-end de l'équipe dans le lancement de la première production de la carreau et la faïence né d'une Congo pour approvisionnement ya ville ya Kinshasa pe nzinga na yango cérémonie elekaki na zone économique spéciale pilote ya Maluku et pai wapi entreprise chinoise Saphir Céramique Bango bazali bongo spécialisé na kosala ba carreau pe ba faïence yango ezali bongo installé kuna au total 6000 emplois mobimba ezali créé et pai ya entreprise ya production oyo na capital et investissement ya plus de 100 millions de dollars américains. Pendenge directeur général ya agence des zones économiques spéciales alobaki na maloba na ye objectif ezali pour na gouvernement à travers ba zone économique spéciale ba na ko réduire facture ya importation pe ba promouvoir production locale pe création ya emploi ezali pe souhait ya ko exporter production supplémentaire pe ko réduire drastiquement ba flux et importation oyo ezali ko peser na balance commerciale ya République démocratique du Congo ces jours oyo ezali ko mériter ezala célébrer le 30 juin Soki Lumumba pe Kasavubu ba menaki combat pour na indépendance politique pe lelo combat ya Félix Tshisekedi ezali kokoti sa RDC na indépendance économique ndenge Julien Paluku Kaonga ministre ya industrie atalisaki monde ba ko retenir que sous Félix Tshisekedi mboka na biso a connaîtra ki indépendance industrielle ndenge abakisi valeur symbolique ya cérémonie oyo ya inauguration ezali bongo makasi ezali ko marquer tournant moko historique pour na diversification
planification ya économie ya RDC na superficie totale ya 880 hectares zone économique spéciale au Yamaluku ezali ko se développer na 244 hectares pour la première partie ya projet ezali ko compter 6 entreprises agréées pour la production ezali bongo société Saphir céramique et longona production ba carreau pe ba faïence Varong Beverage RDC SRL oyo eko fabriquer ba boisson gazeuse Pepsi Ebenezer International Sarl TK Timber Safi Sopako Sarl oyo eko s'occuper na transformation ya mafuta ou huile de palme oyo ezali raffiné pour la fabrication ya ba savon ya ménage pe margarine fabrication ya ba bouillon pe table et longona mayonnaise ya purée pe tomate et longona biloko ya ndenge na ndenge. Asalaki yango na souci azalaka nango ya ko encadrer jeunesse pe ko soutenir ba parents ye nani la femme de cœur maman Dorothée Kankolongo bakiselaka ye maman Ngaliema tolobi maman Ngaliema présidente ya Ligue de femmes ya courant de démocrates de rénovateurs ceder na mokuse oyo ezali bongo parti chor ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa Mondele Moindo attaquant de pointe ya ba warrior présidente ya fondation Lisanga na Bomoko akitaki weekend eleki na quartier Bumba na commune ya Ngaliema pona kotombela bana nyonso ya Ngaliema rentrée scolaire et l'amour na souci ya ko accompagner gratuité ya enseignement prôné et pas ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bokoti na ye mama Dorothée Kankolongo ayamba makiki toko bozwa elokoyo na sima ya présentation ya secrétaire permanent ya interfédéral Joël Nitou pe koyoka mot de circonstance pe ba objectif ya fondation Lisanga na Bomoko nde mama Dorothée Kankolongo mama Ngaliema azwaki maloba epai wapi ayebisaki bana nyonso ya Ngaliema balanda nzela ya classe po avenir ya mboka eza na maboko na bango pe lokola mama azangaki te kokabola ba kit scolaire na bana nyonso mais mingi ba oyo baganyaki na jeu concours abakiselaki bango ba sac ba kaye ba bic lat nyonso kaka pona kotindika bango vers la perfection na micro ya info lingala bana balobi na pesi merci mingi ndenga pesi nga sac zaba pambola mama Dorothée abakisele bele koleka moko pe ya ba parents abakisaki boye polo ibana ba ke classe to sepeli makasi ko pesa bana ba sac taninga pesi so bana ba sac bana ba mayele bana ba répondre très bien baleki na nini kitoko balobi bien ba sepeli nango yango biso to sepeli makasi na iloko oyo acte oyo ya sali ba mama belete ba ko sala ngo yango na sepeli makasi sokola a poser acte oyo mama a umela nzambe apambola ye ah oui yeyo mama Ngaliema Dorothée Kankolongo misala na yo eza vraiment agréé ndenge kaka nzambe ayambaka offrande ya Abel ya solo penza oumela mama Dorothée Kankolongo koba toujours na kosala bolamu. Après 3 ans ya lutte, ya épreuve pe ya persévérance, bana ya Martin Ekanda bazwaki bongo gain de cause na makambo etali gestion ya Izipa. Vendredi 1er septembre 2023, ezalaki jour oyo moko na bango esengelaki azala investi lokola PDG ya Izipa. Mawa pe désolation komona bakuluna koya kosala désordre awa. Madame Rufine Luyeye, veuve ya Martin Ekanda, nde mutu atindaki bango. Altercation ezalaki makasi. Kutu la police nde ayaki kopesa kimia awa. Yeah. Tous les vétérinaires brigades vont qui na bango. Tala, asiba kuluna kotisi na kati bango yo. Pour la petite histoire, Rufine Luyeye, veuve ya Martin Ekanda, na bana ya Martin Ekanda, bazalaki bongo na justice pour na koyeba nani akoki ko gérer ba bien ya feu Martin Ekanda. Selon information, Rufine Luyeye a falsifiaka héritage oyo ezalaki légué epai ya bana. Masolo oyo eza bongo à suivre.
Mon collègue Mardi Hotel Sekibino Ndengenini, premier vice-président et Assemblée nationale, André Mbata, Ayambaki, délégation, il y a ma femme, il y a commission, il y a Union africaine, premier ministre, Ayambaki, parlementaire français, honorable Arthur Teka, à celui qui n'a pas na commune, il y a qui s'en. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, Betukumesu, Mangu, Ayambaki na cabinet na ya Mosala na pays du peuple, délégation ya makasi, ba parlementaire français, ba sénateur, ba député, Bango, bazali bongo, ya commission de travail, na masoro na bango, balobelaki, réchauffement ba relation d'amitié bilatérale, paix séculaire, oyo, bambo, camion somi balé, bazana yango, na suka ya masolo, Bruno Forge, alobaki boye, Bango baye na République démocratique du Congo, baye délégation moko ya makasi, ilongo na ba chambre ya ba parlementaire na bango mingi ya Sénat pe ya Assemblée nationale, c'est-à-dire bango baye pour na cadre ya ba commission na bango ya mosala, baye ko renouveler amitié oyo ezalaka depuis kala entre ba parlementaire ya RDC na ya France, mais oyo ezali bongo e umeli déjà ndenge bango baye awa baye bongo kotalisa amitié entre ba peuple congolais et longo na ba peuple français na diversité na bango baye kolobela ba relation amicale entre deux peuples et longo na population oyo abakisi ke amitié oyo bango bazana yango et longo na RDC bamboka nyonso mibale bazali bongo l'espace francophone oyo ezali ko se développer tango nyonso entre bamboka mibale et sengeli ba trouver ensemble partenariat moko dynamique pour na ko développer d'abord ba relation oyo ezalaka entre l'espace nyonso mibale bango baye bana kozala ndenge nini kotambola malamu délégation ba parlementaire oyo bazali ko espérer d'ici 48 heures baye bana koza 5 grands sujets pour na bango baye bana ko décider ko travailler ensemble pour na ko développer problématique commune na ngambo na André Mbata Betukumesu Mangu premier vice-président ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo alobi azana esengo makasi koyamba na cabinet na délégation ba parlementaire français oyo baye na RDC boye azali kotalisa ke bango nyonso ezali délégation moko eye na hémicycle collègue na ya France et longo na République démocratique du Congo bazali ko entretenir ba relation moko ya malamu pe bokutani oyo et renforcer le sous engagement pour na kokolisa bondeko oyo ezalaka déjà ndenge André Mbata asukisaki koloba. Jean-Michel Samalukonde Kenge ayambaki lundi 4 septembre 2023 na cabinet na ye na primature délégation parlementaire français oyo bayaki pour na kotalisa na mokili mobimba bondeko oyo ezalaka déjà boye France elongo na RDC bakani lisusu kokolisa yango première d'information nyonso ba renouveler amitié entre deux peuples ndenge bango ba français to ba parlementaire français batalisaki intérêt na bango pour na République démocratique du Congo balobi baye délégation moko ya makasi ya 8 parlementaires au contraire bayende kotalisa ndenge nini balingi ba renforcer bondeko na bango oyo ezalaka elongo na République démocratique du Congo délégation oyo ekambamaki na chef ya gouvernement et pas ya ministre ya ba hydrocarbures maître Didier Boudimbo oyo abetaki déjà masolo elongo na bango na tongo pour na makambo etali secteur na ye Bruno Fetch atalisi ke interlocuteur na bango premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge azalaki très concentré na masolo oyo bango bayaki na yango bamoni premier ministre moko azali vraiment koyoka bato na oyo nyonso bazali koya na yango boye avant conclure que ba question hydrocarbures na République démocratique du Congo ezali pe ko intéresser France étant donné que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana ba richesse moko considérable oyo esengeli ko développer yango pour la République démocratique du Congo et Kende Liboso pe bato mosusu baye bana ko investir na ba domaine ebele lokola ya biloko ya kolia éducation pe banzela boye bango balobi ke bazali capable ya kosala nyonso bango batalisi ke implication ya France ezali bongo na intérêt makasi pour na ko créer ba richesse na République démocratique du Congo pour na makambo etali ba hydrocarbures environnement pelelo bango baye kotalisa yango na visite na bango na République démocratique du Congo oyo ezali poumon moko essentiel pour la planète na terme ya captation ya carbone oyo esengeli kobatela ndenge Bruno Fetch chef ya délégation atalisaki.
balobi ke honorable Arthur Tekazola azali lisusu na terrain te pe asundola bana ya kisenso lokuta po bana ya kisenso nyonso ye azali kolala pongi te titango commune ya kisenso ekozala désenclavé ye wana en personne a beti tour na route ya kisenso abandonné na triste sort na yango solution ya nzela oyo ezali koyebana te soki pe babosana yango toyebi te kaka nzela oyo esila mais tozomona bazosala biso. Je me souviens honorable Arthur Tekazola muta sala po ete tozomwa ndambu ya nzela wana na législature na ye. L'homme ya terrain qui sait son mabele na ye esika batonga motolu na ye akitaki pe na quartier Kumbu esiko wapi asolola ki na base na ye alembaka te lokola évangéliste honorable Arthur Tekazola akendaki lisusu na quartier Mujinga kote ya liloba na Nzambe pe communion na base na ye même cérémonie esalemaki ya mateya na quartier de la paix avant dakakimia te week-end asukaki na quartier de la paix esiko wapi aremetaki ba brevet pona ba finaliste ya fondation héritier meya Arthur Tekazola a conscientisé ba jeune na kosala mosala lobaki na kotika kisenso te kisenso etikalaki vide mutakolobela ngo azalaki te mutakokotela ngo azalaki te. Merci na chef de l'État Félix Tshisekedi na moni nzela esalami na kisenso de la paix na se mais souci na biso eza mawa na biso eza etake molobeli valable ya kisenso nzela ya kisenso ya likolo bosundoli yango nzela wana ebandaki avant banzela nyonso banda ana Kinshasa mais toyebi te mpona nini ti lelo ezozonga te. Papa Félix Tshisekedi yoka ngai bana kisenso bayebi nayebisa yo mpona nini ezokipe bango te. kisenso ya ye bana kisenso baponi ye deja matembele ya nsima ndaku vanda na yo jamais oabandona commune na yo. Mokolo ya mercredi totalisaki bino ndenge nini chef de l'État alansaki gratuité ya maternité pe président ya CENI Denis Kadima asolaki na délégation ya Union européenne. Bonne nouvelle pour la population congolaise. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendre possible au Bota à Kendaki Kotala ba nouveau-né au Bazali ba premier bénéficiaire na masolo etali gratuité à maternité. Oh, vraiment na maman na yebenga ko. Vraiment. Aduka matama loba ya ngai. Objectif utile ezali ko veiller que moi nyonso a perdre mwana na été na tango ya kobota. Couverture santé universelle ezali option te kasi ezali bongo devoir. Ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné qui. Ah bon? Déjà. Bon, il faut penser à donner quelque chose à ma famille. Ba hôpitaux retenus pour la gratuité à maternité ezali ebele ndeti na commune ya Kasavubu Asosa médicale Victoire médicale Louange pe bongo na bongo na commune ya Barumbu toza bongo na centre hospitalier maternité ya Kasai Barnière pe Eden Clinique bongo na commune ya Gombe toza pe na clinique chinoise clinique Ngaliema médecin de nuit centre de santé Libota pe mususu boye baki na commune ya Kinshasa toza na centre de santé ya Itaga centre de santé ya Mongala na commune ya Limete toza bongo na Saint-Joseph pe clinique Bondeko ba commune eza ebele oyo maternité eza bongo ya Ofele na commune ya Ngaba na Njili Luku, Lingwala, Bandalungwa, Ngiringiri, Mbinza Ozone, Mongafula, pe mususu. Président
Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, accompagné na deux vice-présidents, bienvenue Ilanga Lembo, Pedidi Manara, Babetaki Masolo et Longona Dudu Rende, soit le commissaire européen pour la Makambo Italie Justice, à Komaki na ville, ya Kinshasa, le 4 septembre, pour la mission, où est Kokendeti le 8 septembre, et Zali Koya. Babetaki Masolo et accompagnement et processus électoral et pas il y a Union européenne puis mission observation à l'élection il y a le 20 décembre 2023 pour na président de Nikadima a talisi engagement européen na oyo Italie approche d'échéance électorale batalisi intérêt oyo bango bazana yango pour na accompagner RDC Babeti Masolo pour na makambo Italie République démocratique du Congo na période oyo ezali importante pour na élection ezali koya élection ekosalema na décembre 2023 balobela ki lisusu makambo mibale ezali kointeresse bango observation ya élection pe lisusu ndenge ba liste électorale ekozala communiquer epai ya citoyen pe bayeba na kovérifier balobelaki lisusu makambo etali ba résultat oyo ekozala publier bayebiki intention ya kopublier bureau par bureau ezali bongo eloko moko ya malamu masolo ebetamaki mpona seni bapesaki baexplication nyonso mpona évolution ya processus électoral bango bazalaki vraiment attentif na situation ndenge du DRNDS alobi nyonso ezali bongo favorable pour la Union européenne bayeba na accompagner République démocratique du Congo ya bakisaki ke amoni engagement ya kokende pour la présentation na ensemble ba liste électorale nyonso pe ba moni ke ba élection ekosalema na délai ezalaki prévu ndenge seni azali ko rassurer bango bosimba ke masolo elekaki vraiment kitoko bango balobi esengeli kaka te ba élection salema kasi esengeli confiance za na processus électoral tina tango ba résultat ekozala bongo publier ezali mosala moko très difficile na mboka oyo ezali monene lokola République démocratique du Congo kasi bamoni ke ekoleka malamu. Mokolo ya jeudi bomona kindenge nini commission ya défense ya CP sécurité ya Assemblée nationale pe Sénat bayambaki délégation ya Union européenne CA atil bakene Airbus A320 pour le voyage champion na bakondusa kitoko. Délégation, il y a mission conjointe, il y a Union européenne, et l'on a représentant, il y a facilité européenne, il y a PO, il y a Kambamaki, et pas il y a Alain Dekou, Yango et Yambamaki, mercredi 6 septembre 2023, et pas il y a Commission défense et sécurité, il y a Assemblée nationale, il y a Sénat, Nabo Kambami, il y a Bertin Moubonzi, P. Baramoto Pama, Bango Bazali, président de la commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale et à Sénat. Beaucoup de Nabango et Zalaki Mingi dans la salle de conférence à Sénat. Il y a parlé du peuple na début après-midi dans Souka Masolo Nabango Oyo et Zalaki Amoulaï, chef de la délégation de l'Union européenne. Alobaki Boyi, Bayaki Kobeta Masolo et Longona de commission de défense et sécurité à Sénat et à l'Assemblée nationale pour nous expliquer mission de Kimia et sécurité na RDC. Idée de mission Oyo et Zali Kosala point par rapport à suivi à mission yango identification oyo esengeli boyeba esalemaki en octobre 2022 na appui ya 31e brigade ya réaction rapide oyo ezalaki basé na ville ya Kindu. Mission oyo eko expliquer na deux commissions de défense et sécurité ezalaki prévu na cadre ya mission mosala ya suivi oyo esalemaki na ba échéance oyo esalemaki pour engagement ya moto moko na moko et bana ko présenter na ba représenter un peuple ensemble d'activités oyo ekozala mené kati na mosala oyo basolola ki topé na masolo oyo ebetamaki na ngambo na député national Bertin Moubonzi président de la commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale a talisi ke ba doute ezalité pour la santé à diplomatie parlementaire ya République démocratique du Congo ba commission de défense et sécurité ya chambre basse ya parlement pe ya Sénat yango ezali kotambola vraiment en harmonie ndenge bino moko bozali komona souci ya ba parlementaire ya République démocratique du Congo ndenge Bertin Moubonzi alobi ezali kaka kobeta masolo elongo na ba partenaire mingi na oyo etali objectif ya ko se rassurer que bakoki ko trouver ba solution na sens ya ko permettre baeba na kotonga armée moko ya makasi oyo ekomata na puissance na ndenge ya kosakana te ndenge Bertin Moubonzi atalisaki yango ezali théorie kaka te kasi di concret esengeli esalema pamba te accord entre ba états membres ya Union européenne na unanimité bango nyonso bandimi ko soutenir République démocratique du Congo oyo déjà budget ezali pour na ko accompagner projet yango pelelo équipe moko ya munene baye ko sala suivi pour na kotala ndenge nini concrétisation ya accord oyo ebanda ezali eloko moko ya mutuya.
Mama nangai, mama nangai. Jeune elembo ya mboka. 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 Dis-moi ce que tu fais de ta jeunesse, je te dirai ce que tu seras demain. Que tu sois homme, que tu sois femme. Enfant, adultère, adulte. Oya, Ozangati. Le 16 septembre. Le 16 septembre. 16 septembre à 9h. Na stade Tata Raphaël. Tata et Raphaël. Jeune tolingo la musa conscience na yo. Ba jeune bazo kufa koleka bampaka. Ozo baluka be famille ota be papa santa azana no meyo mwana ya 22 ans 23 ans okufi eza pona nini jeunesse eza ya kolamuka te. Certes, makambo ezo évolué te. On se demande pourquoi. Parce que totiki Yesu musika na biso. toya tosola masolo oyo etali bonzambe. Avec le prophète Dodo Kamba. Dodo Kamba. Ngapaïda Kamba Nakuzala. L'homme a causé avec le Seigneur sans intermédiaire. Il ne passe pas par Moïse, non plus Jacob, ni Joseph, directement par Dieu. Balobi, ba yem biminene ba kozala. Inzamba sali. Kolo yesu yomo. Mikisi. Nana tombolo. Jeune Yonanga Ndebilembo ya mboka. Yeba nini oyo zali, yeba yoza elembo ya mboka. Venez nombreux, venez nombreux. Bengi yo, yaka. Toya ebele, nzambe akopambola biso. Jeune elembo ya mboka. Jeune elembo ya mboka. Mokolo ya vendredi, totalisaki bino ndenge ni chef de l'État assistaki na messe pour na 26e anniversaire ya liwa ya Maréchal Mobutu. Peu le même vendredi, totalisaki bino ndenge ni première dame asalaki visite na ye na centre Mabanga. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté jeudi na cathédrale Notre-Dame du Congo na messe au Yozalaki organisé na hommage à Maréchal Mobutu, ancien président de la République démocratique du Congo, Kobanda 1965 kino 1997. Ezalaki bongo placé na signe ya unité de cœur, Nkola évoqué et pas ya homélie ya officiant du jour, Abbé Yves Koko, et célébration eucharistique Oyo, et marquaki 26 ans ya disparition ya Maréchal Mobutu Sese Seko et connaîtra qui participation il y a de nombreuses personnalités politiques ba tendance nyonso confondues pe religieuses et longo na ba membres ya famille biologique pe idéologique ya fait Maréchal Mobutu présence oyo ezali kotalisa ke bango nyonso bazala ki proche na ba moment ya pasi pe ya esengo ndenge Abbé Koko a déclaré ki na ko s'adressa ka na président Tshisekedi depuis élection na ye na présidence kuna na République démocratique du Congo na 2018 président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a multiplié l'action ya ndenge na ndenge pour na kopesa ba hommage et pas ya ba ancien chef d'état ou longo na ba personnalité mosusu ou ba marka histoire ya mboka na faveur ya mission itinérance na province ya Équateur. Président Tshisekedi a talisaki intention na ye ya organiser na mboka ba funérailles nationales pour na président Mobutu Sese Seko Kukumbwendu wa Zabanga oyo ezali bongo elembo moko ya monene pour na République démocratique du Congo ndenge moko na Patrice Emery Lumumba oyo azalaka premier ministre ya République démocratique du Congo. Maréchal Mobutu akufaka le 7 septembre 1997 na Rabat na Maroc et pa wapi abandaki kovanda na sima ya kolongwa na pouvoir le 16 mai ya mbula moko. Azalaki deuxième président ya République démocratique du Congo ex-Zaïre. Rétro ya journal ya peuple commune à Souka Castro Kababouete c'est que topi sa merci na Igor Tingwa za kibongo na sima ya caméra montage sima makibongo et pas ya Christian Kiangebe ni pe Fabrice Lundombi journal ya peuple zalaka supervisé na yemoko héritier Mapinde minga mtukoni keleze kwa afwa. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330
oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi